tozali famille monene. Mais pourquoi kaka papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Monsanto akangani kaka na ngai? Toza ebele na famille. Naza na nga pe spécialité. Mais papa Simon Kimbangu Kiangani oyo azolakisa nga ntango nyonso ezokamwisa nga meme nga moko nazoloba mais ayebisa nga nano soki nga naza nani. Alors, bon, yo botamaki date neti. Ngana lobi le 13 septembre. Au Monique aux pembeni na ya Molimo Monsanto. Sikoyo obotami okena mokili. Otalaki pembeni ya nani? À travers Mama Bibi. Otalaki pembeni ya nani? Ngalobi pembeni ya papa Diangenda Kontima. Iye nani? Molimo Monsanto, umona? Voilà. Ozaki na Yesus. Yangwana na sepelaka, mais tant mosusu na bandi na bangaka. Alors charge ya ndengwana eza kosenga fona za trop discipliné na longa. Yangwana tango ngai nalobaka makambo papa Simon Kimbangu Kiangani. Ye Nzambe Molimo Monsanto nazalaka na prudence mingi, nazalaka très prudent. Azali mutu na bonzoto abengaka nga mbuta, mais gentillesse wana nga nalandaka yango te parce que toko yo kufeli gentillesse wana okokamata ye kaka moto pamba. Or que ozali na Nzambe liboso na yo, Nzambe oyo asali mokili ye wana. Nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso komona yo ekoyema mwana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sikawa ntango ekoki amenta alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele. Nous allons faire très jolie surprise à notre papa qui totalise ses 80 ans. Bonjour. Sorry, vous avez un gâteau d'anniversaire? D'accord, on va faire une surprise à papa, à notre invité d'aujourd'hui, de Mengama Kimbangu, sur ses 80 ans d'âge. Vous allez découvrir ça tout à l'heure. On va faire le choix du gâteau. Voilà. Vraiment joyeux. Ce composant on l'a eu, le petit Emmanuel, sur les coquilles, ça va. Voilà. La surprise qu'on va faire. Je suis très contente d'avoir un papa de 80 ans à mes côtés et un fidèle kimbanguiste. Voilà. Nous sommes dans un des supermarchés de la ville. On va acheter les gâteaux. On va aller les surprendre. Hein. Aujourd'hui, c'est son jour de naissance. Il totalise 80 ans. Il ne le sait pas. Voilà, moi-même, je suis déjà hyper excitée. Je suis contente et j'imagine la joie. Mais bon, vu que ça ne tourne pas au vinaigre, j'ai peur parce que là, j'ai tellement avancé que c'est vraiment un merveille. Voilà. Il y a le chef pâtissier qui est là. Il fait très bien son travail. Voilà.
avec un embellissement. Parce qu'on va embellir la surprise de Maman Fallon. Pas invité Naé, voilà. Aimons-nous vivants, hein. Aimons-nous vivants. Donc voilà quoi. Vous donnez ça la publicité. Oh là, donnez ça pour donner publicité. Voilà, je suis contente d'habiter maintenant ici en vacances. Aux Alalampaka. Donc, on va commencer. Tous ensemble pour découvrir surprise. Banani wana Maman Fallon aye kotala. Son accompagnant. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa, joyeux anniversaire. Maman, qu'on pousse en encore, Mbotama et l'amour. Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, papa. Mbotama et l'amour. Joyeux anniversaire, papa. Voilà. Joyeux anniversaire, papa. Changé, merci beaucoup. Voilà. Et on est dans un biblio parce que vous êtes à l'honneur. Merci beaucoup, ma fille. Merci beaucoup, papa. Tu es, pour moi en tout cas, d'ailleurs tu es la première bénie pour mon anniversaire, mon jubilé de 80 ans. Vraiment, merci beaucoup, papa. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie. Au nom de toute l'équipe de Mega Makimbangu Télévision, vraiment, nous avons pensé à vous pour vos 80 ans. Nous nous sommes dit que c'est vraiment une grâce d'avoir. On meurt jeune, on meurt tôt, alors c'est une grâce d'avoir 80 ans à vos côtés, en train de vous prodiguer des conseils, en train de vous rencontrer des histoires, des témoignages qui sont vraiment forts. C'est ça. Par rapport à notre religion, alors nous nous sommes dit pour vos 80 ans, on ne peut pas rester à croiser. C'est vrai, on n'a pas beaucoup de moyens. Et on s'est dit, ne serait-ce partager un gâteau. Et voilà, il y a un bon papatrier, donc c'est un gâteau à Mingi. On a 80 ans, on a beaucoup qui peut s'habiller dans le soleil qui était en route. Je me suis dit, non, c'est une intimité à la surprise et pas papa la bise pour. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Vraiment, ma fille, je ne sais comment vous remercier. Je ne m'y attendais même pas. Mais vous m'avez surpris. C'est un honneur pour moi et pour vous. Parce que c'est comme papa Sylvain se dit souvent, ma pamboli baluka kangona makasi. Oyo yo sali ezali vraiment likambo moko monene parce que moto moko te jusqu'ici asali nga honneur
elakisi ke biso bakimbangise, il y a quelque chose dedans par rapport aux autres. Merci beaucoup papa. Yangwana pe boti na biso indifférente mko malelo. Oto kabula masolo na biso to mesana me ya mpoto. Bino bo ya mbi biso me a siko to kozongi na plateau to yaki na ndako. Ouais. Kozongi na plateau. To bondela biso masolo na biso. Merci beaucoup. Na bolingo na bemisa to ya bino kwanza me ko respecta mo moso. Tonje ko to komisio nzambia ko bikala biso. Na bolingo pe ma wala kusina biso bana na batu. Beaucoup bizarre qui tient la tout na maona yo monte ce congrès. Nous ici matondo biso bala na ko sala musala na kati ya menga na television. Kuta na mokolo lelo na oesika ay kandi mwana na papa ki wabonga Emmanuel. Na bambulo ya sili ko kokisa na se atango papa to so le merci zaidi kabo. Mingi babota mana e bazali susute kasi yo sali ngolu to zala na ye opesipe biso menga makibango grâce ya ko yeba ile son vivant. Et voilà to kumisio. Pour sola masolo etali bonzambe na yo tata osengi molimo santo na yozela katikati na biso otambisa biso ebandeli ti suka bapane technique ekola na pi bayeba koyamba biso na bandako ebetela wani bakoki kasi bakisa ko ndima na moko po ete mokolo ya suka ntango kokanisa bayingeleli na yo toso na biso mpe na nkembo na yo na ntango misoto ya bino tata mwana molimo santo amen. Amen. Aimons nous vivons tolingana ntango tozali nano na bomoi tozela te tokabwana nde totémoigne bolingo na souci to pe posa ya menga makibango kozalaka nango ntango nyonso na bainvité na ye to mpe na bino baabone bokolandaka biso ezali na esengo mingi oyo biso bandeko na bino ya menga makibango télévision toye o liboso ya baetando na bino mokolo mwa lelo ya le 13 septembre 2023 awa na kati ya ekuke na ndako ndenge tokolobaka na lingala ya papa Emmanuel Kiwambonga invité. Il y a tout le temps menga makimbango télévision invité à maman Fallon tatanga na maman Fallon tango nyonso amesana koya na plata menga makimbango télévision pour na koloba maematali bonzambe tataki mbangu mabomba mi ba révélation pona kokabola kaka konzima yango wana ngai maman Fallon na kozala ka solo indifférente te butu mo isoki sengeli kokende sika nyonso. Pour nous la combo ya tata kasi mokolo lelo ezali particulièrement spécial 80 ans d'âge. Ya papa ki wabonga uta tata kimbango atinda ye na mokili kino na mokolo lelo ya kokisi solo bongo 80 ans na éviter mo ko exception na Kongo so babenga ngo mibu boni voilà mibu tuku mwambe voilà mibu tuku mwambe ya papa Emmanuel ki wabonga papa mbote na bino mbote mama. Esengo ezali mingi na biso bana na bino koya mokolo lelo ezali esengo osa koganga kaka mpona bambula oyo okokisi nde tolobaki te tokotikala indifférente na mbotama na yo ndenge na lobi toyei etiki mpe mafalani te na cadre kopanza sango aya lisusu kokundola na kati ya papa Emmanuel 80 ans d'âge oyo totaki mbangu abakisi susu nini na kati ya boyebi na présence ya papa Kiwabonga parce que nous avons l'impression papa Kiwabonga ne grandit qui est à l'âge quand des autres kende mais conscience bagage na nzoto papa azokende te papa zakaka makasi donc yango wana mbuta toyeba sango nano eza boni ya santé ya libota mpe na bato bazali kolanda biso na bambote na bango. Bon, côté santé, ça va. Bon, libota mpe tozali biso nyonso malamu mais omoni kaka 80 ans d'âge nzoto esalaka neti mwa koningana moke parce que babulo ya nzoto esi erouillé donc il faut papa Kiwabonga il faut graisser yango de temps en temps donc c'est ça mais nazali na esengo mingi nayebi te ezopesanga kutuna mai na miso me likambo te nazali na esengo mingi na ndenge mama menga makimbangu obosanaka ngai te ntango nyonso ozalaka pembeni na nga mpo na koyoka maye oyo barevelation papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo santo oyo alakisaka biso ntango nyonso alo biso tokoki koluka te tokufa na yango il faut totikelaka yango bino
mpo ezala batémoignage omoni ngai nazalaki komitungisa mingi tozali famille monene mais pourquoi kaka papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Mosantu akangani kaka na ngai toza ebele na famille naza na nga pe spécial te mais papa Simon Kimbangu Kiangani oyo azolakisa nga ntango nyonso ezokamwisa nga meme nga moko nazoloba mais ayebisa nga nano soki nga naza nani ntango nakendaka mingi nkama na mozole souvent nasambelaka nasengaka papa Simon Kimbangu Kiangani arevele ngai soki nga naza nani mais nzambe mpe soko sengo tungisi ye mingi alakisaka yango wana ya presque un mois de papa Kiobonga eloko nini oyo ezaki kotungisa yo okendaka erne so sewa papa arevele po lobi ko otikoloba eloko awa bozali ebele na libota mais papa poni kaka yo mpona nini ngai mpe nakamwaka parce que naza na nga spécialité naza na nga mpe moto ya masumu mais papa aponi kaka ngai alors nalingi na expliquer révélation ye asali nga sikoyo nakopona wana ye aponanga nayaki kotungisa ye mingi na makanisi epuis na losambo na mabondeli alors aye korevele ngai ya un mois et demi passé arevele ngai alobi abengi nga mpe na mbuta po ye abengaka nga mbuta na ndoto yo olingi kaka oyeba yo oza nani mais yo oza ndenge oza wana ndenge mpo ozali na comprendre yango te alobi bon comme oza kocomprendre te tala sikoyo na tableau ati akomi le 12 septembre nani abotamaki ngalobi papa Kimbangu papa Simon Kimbangu oyo ya koko oyo ya liputa alobi bon yo obotamaki date niti nga nalobi le 13 septembre omoni ke oza pembeni na ya Molimo Mosantu sikoyo obotami okenda mokili ozalaki pembeni ya nani à travers mama bibi ozalaki pembeni ya nani ngalobi pembeni ya papa Diangenda Kontima iye nani Molimo Mosantu omona ozalaki na Yesu sikoyo biso bapapa nyonso tokei papa Kiangani papa Simon Kimbangu Kiangani aye papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Mosantu aye komibimisa sikoyo epai na yo po apesa yo mosala oyo botamaki na yango mpo osalela ye yango wana atiaka yo toujours azalaki kotia yo pembeni na ye banda le 13 septembre 1887 obotami nanu te yo mais atia yo déjà pembeni na ye yango wana obotamaki le 13 ye abotami le 12 ye obotami le 13 ntango ye na mokili oye kaka pembeni na ye kaka à travers papa Diangenda Kontima molongani ya mama bibi tata na yo ya mosi sikoyo bapapa bakei papa Simon Kimbangu Kiangani aye Molimo Mosantu azoni kaka ye wana kaka papa Simon Kimbangu ya 21 ye wana kaka papa Diangenda ye wana kaka papa Simon Kimbangu Kiangani ye moko kaka alors ye ntango aye maintenant aye kolakisa yo bonene na ye
yango wana oza komona makambo nyonso eza koleka ezali likambo mosusu ya kokamwa te banda yo obotama ti na ndenge okomi na bambula okomi nango ozalaka kaka pembeni tata nzambe molimo mosantu parce que azalaki na besoin na yo mpo apesa yo mosala oyo ye apesa yo matondo mingi papa Emmanuel ekosalaka o ndenge nini papa botami ebele obotami ebele bazali mpe bana na nzambe ta mosusu baleki yo na kondima na mbongo na nyonso mais tata aponi kaka yo uta sikino lelo tokomi oyo tozali kocelebre mibu kama mwambe mibu tuku mwambe voilà oyo tokomi nango ekosalaka o ndenge nini bon omoni na vie makambo mosusu ezalaka secret ya tata nzambe ngai esalaka nga plaisir mais namonaka eza mpe charge nabangaka mingi ngai alobi nzambe ayebi nga parce que ntango ye abimelaka nga tokutanaka na balabala te ayaka na kati ya lopango awa c'est-à-dire omoni nzambe malgré aza nzambe mais du fait que na bonzoto abengaka nga mbuta aza korespecte ngai aza koya ye moko awa na kati ya lopango ndenge ayelaka nga oyo nakораconte bino makambo nyonso ndenge ye azalaki koyelanga yango wana nasepelaka mais ntango mosusu songo navandi nabangaka alors charge ya ndenge wana eza kosenga fo nazala trop discipliné nalonga yango wana ntango ngai nalobaka makambo ya papa Simoki Mbangu Kiangani ye nzambe molimo santo nazalaka na prudence mingi nazalaka très prudent azali motu na bonzoto abengaka nga mbuta mais gentillesse wana nga nalandaka yango te parce que toko yo kufeli gentillesse wana okokamata ye kaka moto pamba or ke ozali na nzambe liboso na yo nzambe oyo asali mokili ye wana mais na simplicité aza nango po vraiment oyeba ye mpenza malamu eza pasi yango wana lelo oyo nazwi occasion na ndenge ya bokokisi na nga mbula tuku mwambe ya anniversaire na nga tosolola nano na bino mpona koyebisa bino boyeba parce que souvent bozalaka koya kosala nga mpe bainterview moke naza kolobaka papa Simoki Mbangu abimelaki nga telle date papa Simoki Mbangu Kiangani abimelaki nga telle date mais jamais naloba makambo eleka na kati mpo nyonso wana ezali charge nzambe soki alakisi yo likambo il faut koloba yango il faut kosakola comme ça olongoli charge wana yango wana na mokolo ya lelo nakolimbola bino banda ebandela ndenge papa Simoki Mbangu Kiangani abimelaka ngai awa ti na oyo ndenge ya mibale ayaki obimela nga na ndenge mpe akontinuaka koyaka omona na baforme mosusu me ayaka kosenga nga kaka eloko akolia epe na mwa nkutu na ye wana tambolaka nango wana ezalaka kaka vide eloko te nakatona na nzala alors yango wana na mokolo ya lelo nalingi nayebisa bino le fond ya papa Simoki Mbangu Kiangani kolakisa bino ke ye azali nzambe oyo asala biso mpo aye komilakisa epai na nga alors donc
Pour ne pas ezali les sous tembete. Mais maintenant, ezali sous tembete, ezapeli sous secrété to be koloba. Voilà, ezali sous secrété. Secret oyo zaki bomba kitango molai. La tina ya bonzambe ataki mbango. Kamera menga makimbango zanana ezali koyoka biso. Tete la biso na no linyo ko ya secret wana na bonzambe ataki mbango. Bon. Voilà. Il y a les bosso. Ezalaka un certain le 12 mois 2005. Na la moke na tongo na sokole na nganzo to bien. Mama pe salélinga déjeuner, sali déjeuner na lati. Na kamate malete na pole rwana na zakina na voiture nanga. Na bimi na lingina ya kokota na voiture. Sikoyo omoni veranda nanga wana boya komona. Na komi na veranda bakiti lero wana natiaka bakiti ya kekeleza kikoza. Na komi na bakiti wana na yoki neti faiblesse moko bo. Na vandi. Na timalete nanga na sebo. Le na vandi na yoki soko ndenge nini wana na kote na pongi. Pongi penda ya makasi salinga. Sikoyo mama bimi na ndako atala oh. Mais yo muto asia lati abimi na malete wake na musale sikoyo aye kolale lao. Alors balingaki bala musanga na mwana ye mama lobite tika ye nano tika lala na ye. Na lale balomino na lala ke au moins plus de 45 minutes. Na bandi kutu na koronfle. Alors, zera na yo lamuka, sikoyo mama tuninga lubi, oh, me yo ndenge nini soko ponge sila kite, falo lala na yo, obimina biloko, olingyo kendo ye kolale na veranda. Ngana lobinga pe na comprendre te, d'ailleurs pe, nako bimali susote. Or ke wana nzambe molimo musanta, si atinda ki ba protocole na ye, ya molimo voilà ba retarder ngai na zongi na ndako na se changer na ye na ngana bandi kotala télévision. Alors jour wana moyi moko yalaka ya kosakana te moyi yo na dotala tokomi na ba midi madame alobi bon ngai nazokende toza na réunion na centre ya ba volontaire. Alors nasi natili yo biloko na mesa soko lingi kolia oleka kamenga na ke. Alors natikalaki presque nga moko na mwana yo ya suka ya moke. Alors sikoyo le natikali na continue nanga kotala la télévision. Après na yoki molunge ye lisusu makasi. Galbe ah te na kena salle de bain na kena sukoli nzoto na sukoli maintenant le na zongi na côté na chambre ole na lata ka bilamba na lata non na lati pantalon nga moko na zaki nango ya couleur verte mais na poitrine tellement molunge le kaki na nzoto na tiake lokote na duka ka isui memo ko zaka na nga ya monene ya vert blanc na tiango na kingo na ye ko vanda susu na bando ta la télévision ta na bando ta la télévision molunge donc ah moyen ya ko vanda ko to na ndako ezalaki le susu te ana labi botika na bima libanda ta on a bimi libanda na ye ko vanda na se ya nzete wana nzete moko ezalaka wa nzete ya mapela ezalaka wana na ye ko vanda na se ya nzete siko na bandi ko sakana na appareil nanga ta na bandi sakana na appareil na yoka
porte à lopango, c'était vers entre 14h et 14h30. Nayoka, porte à lopango, bazako gratter. Quoi? Les boissons à Kansika, l'air Moussoubana Moko Meke Bayaka Kosakana, devant porte Nangawana, le col les a bien pavés. Bani Nanga Kosakana n'a pareil. Nayoka les choses quoi. Balve, oh, on dirait qu'il bangis. Nazili les choses, Nayoka les choses quoi, balve. L'un que na bendi crochet, na fungoli porte boye. Yepe atindi ki porte azo seka. Alobi nanga suka nduti dingi ya ngui dingi bantu bakezi sambila. Wana pesinga mbote boya simbi loboko nanga kaka boye. Suka alobaki na Kikongo. Yangana nazolo bango na Kikongo. Mena kotia liso na lingala. Suka ngizidi nduti dingi gaga ngwidi ngi bantu bakezi sambila. Idina monontele oh bobo banabami bika ya vutuka ngenda à la place. Alors donc alobaki bon. Alobi nalekaki wana 6h du matin. Mais nayokaki batu bazalaki kosambela o. Yango nalobi oh il faut bazala bana nanga. Yango wana nazongi na 14h pona ya kotala esika. Wana simbi kaka maboko nanga bo. Ngati ko natali nazotala yenga lo oh. Moi papa c'est moi qui mbangu kiangani. Kwa yaki penza o ndenge azala ka penza. Ngalo ah. Mais oyo papa c'est moi qui mbangu kiangani. Wana na sia motema. Ye azotala ngakaka. Siko na lobi tika na répondre yen. Tangu nalingi ko répondre ni mongongo ekangami. Mongongo ezobi matin. Na meki le show pour la deuxième fois. Mongongo ezobi matin. Tangu na meki pour la troisième fois. Na yoki neti vertige moko bon. Natiki ko luka ko répondre. Alors mbala moko yazotala ngakaka asimbika loboko nanga. Après tanga moni que a constaté que voilà nga pende zo bimate kaka yeka kama tasala kiango ali atiki loboko nanga abaluki atali na likolo. Tango atali na likolo quelques secondes comme ça nayoki bala moko neti mutu moko neti pema na ye bimaki maintenant ezongi nayoki kasali ale atalinga alobi bon naza kokende po bana nanga mosusu baza kozilanga mpona kende okutana na bango botikala malamu nga mpe comme voi ezalaki obima lisusu te natikaka boye na maboko ale na longoli crochet ya porte lopango na fungoli abimi tango abimi nasali neti nakanga na fungoli lisusu natala en quelques secondes moto aza te na balabala nabimi na balabala natala epai na epai rien. Ale na zongi na lopango na kangi porte mais na doaki neti kizunguzungu moko boye. Lokola lopango na ngeza mwa monene boye na bandika kobaluka. Après maman donné na yoki mupepe moko ya pio po ezalaki mo ezaki makasi penza. Na yoki mupepe moko ya pio eleki e betinga siko na zongi
normal. Nake na koti na ndako na fukami na sambeli siko comme nazalaki nga moko nazeli mama na poko mama tango ye ngalobi tosambeli nalobi na mama tala makambo eleki awa ye alobi te ngai pele nake na centre nakuti mpo na 2005 wana papa ya photo ya papa Simoki Mbangu Kiangani ya mobimba penda telemi boye ezalaka rare mais ba photo ezalaka kaka ya ndambo mais jour wana madame tango akendeki na centre akokuta photo moko ya mobimba papa Simoki Mbangu atelemi papa Simoki Mbangu Kiangani atelemi na costume alors et attiraki attention madame aloye photo kitoko na moni na photo papa Simoki Mbangu Kiangani te na costume ya telemi penda bo asombi photo wana tango aye nango na pokwa tango nga nalobi me ngape na centre tela photo na sombi ya papa Simoki Mbangu Kiangani abimisi photo donc le même costume oyo ya lata kitango bimela kinga yawa costume yango nezaki na photo wana photo yango pe eza nanga kaka ti sikoyo alors tosambeli esili tolali na biso na tongo sikoyo nalamuki namibongisi kaka ndenge namibongisaki hier nalati bilamba bon nakendanga mosala alors ntango nakendeki nazalaki na moninga nanga moko tozalaki kotambola na ye associé nanga me akufa papa Simoki Mbangu Kiangani ayebaka ye alors tokutani na moninga nanga wana nga nakomaki liboso ye akomi nanu te nazalaki kozela ye ntango aza kozela nga ntango naza kozela ye na 2 coups de fil ya leki moko tozalaka na ye na Belgique mais lera akomaki awa ntango ayaki awa banomaki ye DG na service national na direction ya ONEP donc office national de l'emploi alors ye abengi nga alobi na nga mbuta oza wapi nga nalobi no naza na Kitambo alobi bon lobi bana bazanga te bana na yo mibale oyo ya basi bayaka mpo na makambo mosala bazanga te nga nalobi bon nakoyebisa bango mpo baya or ke bana bakende na nkamba papa kanga bango ça fait 4 mois toyebi kutu mokolo bakoya te toyebi kutu mokolo nga siko nalobi bon sikoyo nabenga papa atinda bana soko nabengi papa eza respecté bon soko nabengi pete bana makambo mosala ebebi nasala nini navandi na réfléchir ngalobi te nakoki kobenga papa te wana mpenza nakoki kosala yango te mpo ekozala respect te bon moninga na nga mpe aye toke na biso na biro mpe tozalaki kosala alors mokolo yango tosali mosala na biso bien nakomaki na ndako na 20 heures nde na ye nakoti na ndako namoni kaka na salon mpo bamama mpe bayaka awa mingi mpo eza cellule te depuis ntango wana alors namoni kaka bato na salon mais nga nakoti kaka nakanisaki kaka bato bayelaka mama nalekani na nga na chambre nake na se changer ntango nazobima sikoyo natala boye bana ngalobi
alors nzambe asali lelo kaka nazalaki koloba papa Matondo atelefonaki nga alobi ke natinda bana mpona makambo na bango ya mosala alors naye mpe naye okuta bino na ndako nalobi papa Simoki Mbangu kanga naza nzambe siko bana basiliki balobi pourquoi ngai nabengaki papa Simoki Mbangu atinda biso parce que yere tozalaki na papa Simo tina bapokwa toke kolala me na tongo atindi baprotocole baya kobenga biso ke tata na bino aza na besoin na bino alors que nga na telefonaki papa Simo te ti bana mpe mami basala eza te balobi ye papa a téléphoné papa Simon pour biso tozonga mpona makambo mosala en fait papa akamati chauffeur na jeep baye kotika bango nga sikoyo nde nakutaki mosala na ye naya kokuta bana na ndako nga nalobi chance vraiment quoi papa Matendo atelefonaki nga lelo po boya po lobi bana balobi omoni tolobaki nini ye kaka moto atelefonaki papa or nga na telefonaki papa te alors sikoyo bana nakoba na respect ya papa balobi na nga rien lere nga nake kolala balobi na momoni makambo papa sali biso mpe tokokende na mosala yango te ye fa futela biso tike tozonga kaka na nkambo koma ye akoko telefone papa que papa atinda biso parce que makambo mosala ye aza na respect na papa te alors que ngai na telefonaki papa te alors sikoyo ngale na tongo na lamuki mama na bango azoyebisa ngai yo vraiment osalaki mabe ndenge nini na telefonaki papa ngalo na telefone papa te ngakutu na kamwe tango directeur général wana telefonaki nga natinda bana nalobaki na ye pe rien nalobi na kotinda bango mais lere na ye kokanisa bana baza na nkamba siko nasala nini na telefone papa to te mais na respect napesaki na papa na telefone ye te nga nalobi kaka nzambe asala kaka effectivement na ye na pokwa nzambe pe asali ko na ye okuta bana na ndako apanki ya bonga motuna moko yebi biso lolenge tata Kimbangu azalaka na yo na ndenge azulaka yo na ndenge abengaka yo mbuta échange ezaleli te na vis-à-vis ya bandeko na yo to bandeko na yo en retour bakoma kose comporter lolenge nini na yo pamba te tata apona na ye panki ya bonga apona na ye mbuta mpo mbuta ndimeli ke ye wana nde nzambe sikoyo relation na kote wana ekoma ndenge nini oyebi na mokili d'abord est ce que bandimaka ke ye aza nzambe la première des choses est ce que bandimaka ke nga na ndimi papa Simoki Mbangu kangani azali nzambe il faut yoka baréponse mais nga aza kulutu fozala mpe sanduku makambo nyonso eza ya koloba te donc c'est ça échange nango mpenza comportement ya bato te bazwakanga mpe kaka ndenge liboso tozalaka kozala mais nzambe mpe alingaka te ke yo soko apesi yo mwa fierté moko boye na nzoto yo okoma na lolendo ngai na se comporte kaka ndenge nazalaka nasalaka na ngai mpe te boye non voilà mbuta ndenge kaka tokolobaka masolo ya biso na bino ekosilaka te me ngonga ya tv oyo tozali nde ekomemaka biso mpenza na mwa lombango ya masolo na biso tolobi boye mbuta lelo oyo ozali na okokisi 80 ans oyo toyei kosepela elongo na bino kasi en tant que kulutu nini oyo oali kosouhaite na kati ya na 80 ans oyo oza nango na age na yo
nini okosouhaite na kati na libota na yo to mpe nini oyo ozali kolinga to ezalaka posa na yo mpenza olobaka mon souhait le plus ardent na kati ya motema oyo kokokisama c'est vrai nyonso ozali ya koloba te ali basecret mais vraiment mokie oyo totuni mpona ba 80 ans na bino nini wali kosouhaite na kati na libota na yo. Bon nga souhait na nga ezalaka parce que c'est très malheureux ya komona ke Nzambe atiki place na ye na likolo aye kovanda na biso soki lelo oyo tondimeli papa Simoki Mbangu kiangani te seke tondimeli mpe papa Simoki Mbangu ya liputa te parce que elingi koloba ke toti en doute ba mystère ya papa Simoki Mbangu. Tout à fait. Parce que papa Simoki Mbangu na l'air azalaka pe ko changer bandoto abimeli pe moto. Alors pourquoi pas maintenant ça lango hein oyo biso toza côté en doute. Papa Simoki Mbangu yemoko papa Diangeni. Yemoko pe papa Simoki Mbangu kianga. Alors pona les solo ya nazalaki koloba ya nani wana apparition esili nanu te eza mulaye makambo eza mulaye ya wana nalingaki foyoka bon na okendeka na mokuse moninga oyo yanga wana azalaki ngai pi mais nazalaki kolinga kolobela ye makambo nyonso nazalaki komona te parce que soko yimi ekosalanga bien te. Voilà. Yana nazalaki koyebisa ye eloko te. Mais mokolo moko tozalaki na réunion na Grand Hôtel. Po lero wana tozalaki na parti politique moko na Grand Hôtel. Alors tozalaki kosolola ntango réunion esili namoni André Kimbuta boyebi oyo azalaki gouverneur. Aza koya na lero wana komi nano gouverneur te. Tozaki kotravailler ne ba faire nzela moko aye wana nata pe boye papa Charles Diangeni aye ana lobi na Kimbuta ngalobi oyebi moto atali papa Charles te alobi elongi yango ça me dit quelque chose ngalobi non mwana ya mobale ya liboso ya papa Diangeni alobi ah oui c'est ça sikoyo Kimbuta alobi ah alobi na papa Charles alobi bino pe bobongisa kuna ko hein biso toza ko compter na bino so kaka ba makambo bobongisa kuna ngana alobi na Kimbuta sikoyo ngalobi oh mais yo ozali conseiller ya Mbemba Fundu na ministère de l'Intérieur. Mais bino bakonzi batu bokoko bongisa makambo yango te po makambo ebonga na église Kimbangisi ya lobi tosi tovandela makambo wana soko olingi odwa libabe te kokota na makambo wana te bango moko kaka babongisa ngako tunaseki alobi oui tovandela ngo makambo wana eza jete soko timu tukuna a tali alors te na bendi pe papa Charles na lobi na ye tala makambo na moni papa Simoki Mbangu kiangani abimela kinga mais tala makambo lekaki nazolinga koloba me voix eza kobima te ya adomiselinga kaka adominaki yo nalandi su na mikolo wana nakutani na papa Firmin fe papa Firmin nalobi na ye me tala makambo na monini papa Simoki Mbangu kianga nabimelaki nga avandi nie nabandi ba 2 minutes comme ça zakoloba surtout après ça talinga lobi eza chance na yo réponse à ça
entre temps mokolo liboso tango papa kianga na bimelaki nga na bengaki papa Zako na yebise papa ngai le kama monene leki awa papa c'est moi qui mbango kianga ni abimelinga papa Zako a répondre na kikongo a répondre nga na kikongo alobi lukuikulu mbebu na lukalanga elingi koloba nini ya limbolela biso elingi koloba kondima nde ezalaka ndenge wana so kondimi donc lukuikulu lukuikulu ezali kondima. Voilà. Papa qui va bon tozala ki lelo penza na mini na spécial 80 ans au teli kotombela bino to ali kokoma penza na suka lelo oyo na 80 ans na yo ali na yango oyo kusili kokokisa nini esengela ki osala oyo osali te to to ali koregrete nini omoni ngai na mokili na regretaka rien omoni ngai nazalaki na bamoye mingi mais soko omoni nakomi ti lelo parce que nase contentaka na ndenge nazali omoni kaka maladie oyo eza kotungisa nga oyo mwa paralysie faciale esalaka ngai bon balobi eza maladie basusi me nga natiaka basusi te po esali na nga déjà plus de 20 ans. Oui, esali na nga plus de 20 ans. Bon, omonika papa c'est moi qui mba kianga ni makambo ni asalaka nalakisaka ye alobi mbuta kofuwa koko donc alobi mbuta kokufa na yo te. Alors, donc esali na nga plus de 20 ans paralysie faciale. Alors pour ne pas regretter, vraiment ne regretter rien. Je me contente de ce que je suis. Je na travaillé, na ba compagnie, et les cas bien. Quand on a l'ongoué ko sala, na ke ko sala ba faire et simbaki bien, parce que na parcourir bamboka mikili presque mingi. Nakenda na Japon, nakenda na Corée du Sud, nakenda Belgique, nakenda France, nakenda Italie, nakenda Portugal. Donc ba Pays-Bas wana nyos. Donc na sala penza na cadre na nga ya ba faire et tambusa kinga pena mikili. Merci Mbuta. Et si c'était à refaire? Si c'était à refaire, je crois que nalingaki kose faire kaka pasteur pour nazalaka pembeni ya papa c'est moi qui mbango kiangani. Papa qui va bon si c'était à refaire, il aurait dû être pasteur, mais quand on vit, il y a de l'espoir. Oui. Autant la likabo oyo pesa tata ki mbango uta bambula ebele lopango na yo ya la cellule. Est-ce que tata ki mbango basalaka ezali peut-être cadeau ya monene pe ya motuya oyo pesaka tata ki mbango to service oyo ya malamu oyo yo Honda tata ki mbango sans peut-être le savoir. C'est ça. Voilà. Je crois que masolo ya lelo ezali mulai kasi buta to fêter. Ah. Mais tu fêter na ndenge mais gâteau yango ete. Gâteau ko mais fête penda to ye mama fa na koti na kata nzambala. Ezali ko juke pour na kata 20 ans. Mais wana boya samedi. Ah, ça samedi. Ah OK, donc le autre ça jeudi, le autre ça plutôt mercredi le 13. Papa peut se faire une invitation jeudi mais je crois que papa est là à moi copie hein. Il y a filmage la photo. Oui. Obligatoire. D'ailleurs quand on a linga na yebsa bina na linga ko bossa. OK. Wana koko zanga te. Voilà, d'accord. Au même moment tu allais ko fonga papa allait ko fonga la gâteau na pas le kata. Papa qui va bonga liloba. Ya sukate o tozali nan. Mais liloba ya esengo ya mokolo molelo pour na 80 ans. Na bino d'abord na biso ba na bino menga makimba au télévision
pena ba abonné oyo ba mesana kolanda biso ba mesana kolanda yo butu monso ko ina ba témoignage oyo ya la makasi na banda ko na ba bisana so bazali nini ko ba ko tika na oto ba ko retenir na tina ya 80 ans ya papa qui wa bonga caméra ezali omboka bon je crois na bandeko baza kolanda ngai na koko loba na bango kaka ke il faut bazala na mokili kozala bien na ndenge nini respect na mikoro kozala na lolendo te parce que biso so tokomi na ba age oyo c'est parce que toyebi komikitisa alors yango wana naza kolakela bana na nga nyonso mbote bazala malamu bazalaka na balanda baconduite ya biso batata na bango mpo tokokisi bambula oyo ezali mince affaire te ezali parcours molai mpo na kokokisa mbula oyo bato mosusu baza kokufa tala lokola lelo nadwi message na ntongo mai ya miso ebimi mwana donc nalobaka neve na ngai moko auti kobala ya 3 semaines alors ye akokisi nano ata 40 ans te na banda aza na ba trentaine basali libala na bango il y a 3 semaines hein? Alors ayoki mwa pasi na libumu bake batali yo appendicite lera ke po baopere ye akufi akufi alors ozomona na biso totraverse baétape nyonso wana c'est pourquoi dans la vie il faut kobanga Nzambe. Ma fille tant on a landaka yo mingi na ba réseaux sociaux wana na courage ozalaka nango oyebi kokamusaka nga mingi mais tika ete Nzambe akumisama po mosala oyo apesi yo ezali oza courageux te nga nalobi mama oyo avandaka te sikoyo mobali na ye ezalaka ndenge nini me nayebi ke aza na mobali ya malamu mpo kokendakenda wana na bamosusu atomboki mpe certainement mpe mobali fo azalaki mbangisi si je ne me trompe pas malheureusement alors aza moto malamu malheureusement papa aza mon intimité c'est vrai c'est quelque chose que nalingaka kolobela mingi te parce que j'aime vraiment que ma vie privée soit privée mais ezalaka facile te papa c'est vrai hein ezalaka facile te ezalaka vale moko ya pasi oyo natraversaka ta mosusu nauti mission de service nakomi mpe ndako te mpo nazoba mbuta moko mibale misato bakomisa ngai Nzambe lokola aza Nzambe abosela ngai tanitasi nalobi na yo je donne ma main à couper à coadhérer merci de Nzambe ayoka coadhérer oyokisa ye video wana ketala makambo papa oyo alobi ke okoadhérer voilà merci beaucoup papa merci en tout cas ezali na biso esengondene nazo kosese de le dire voilà sans plus tarder papa Enoch oko rapprocher papa yango oyo mbeli yango oyo voilà esengo na biso yango oyo ok joyeux anniversaire bandeko nanga baza te mpenza ozotinanga na s'accompagner ka ngai moko
anniversaire. Mais on a besoin de voir tirer ça. On va côté souffler ensemble. Voilà. Après donc j'arrive 2 minutes. Ok. Voilà, mes soeurs à la maison. Ok, d'accord. Allez. C'est le souffle gâteau à papa. Voilà. Joyeux anniversaire, Papa Kiwabonga Emmanuel. Joyeux après 20 ans. Voilà. S'abonner à la chaîne, partager ma élément, boutou mo esoki nzambe ya kati mokano te tokozonga lisusu akola solo ya bana na nzambe tokutana na mikolo ezali koya matondo mingi botikala malamu.